Shalom, shalom. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nzamba za malamu mingi. Nzamba salibiso bolamu konyaelo. Tukute nsuku na ko celebre konoso Yesu Kristo. Yuko yuka maloba ya Nzambe. Tubondi kotika service na boka Nzambe. Nzamba za control na service oyo. Kumba Yesu etomba kati na service oyo. Tubona comme Yesu Kristo. Nzambe papa na komo na Yesu Kristo. Tupesho merci parce que la tozali Nzambe malamu. Oli Nzambe na bolingo. Papa merci mukula lopeso de gloire. Merci na service pour papa. Tutika na boko no papa zo control na nyonso be banepisuka. Obela komba Yesu Kristo etomba kati na service oyo. Natanga louange, natanga mateya. Obele komba Yesu etombama. Na kombo na Yesu boni bongo. Amen. Merci bien pour ko région de besoin service oyo. Sika nzamba pambola yo. Want to bandi service oyo, banako partager vidéo oyo. Nande komoko. Benga nde komoko za na connecter na service elo. Et puis banako adorer le mona biso, watu yemba. Place pour aller zala connecter na service de mona Yesu. Banako yemba place pour aller pesa ndambe lokumu. Tubaniko yemba na kwa Yesu Kristo. Alléluia. Santa Karababa. Orobo Sintaraba Sekerebe. Pesa nzambe merci. Banako pesa merci. Tombola kombo na nzambe wana. Kumisa kombo na nzambe na nguya. Zongsa gloire pa na epota zali malamu. Alléluia. Alléluia. Santa Karaba Seke.
Pesa nzambe merci. Kumisa kombo na nzambe. Adore nzambe wanazungsa gloire pa na nzambe. Santa Karaba Senterebe. Rondo Korobo Sintaraba Seke. Endandaraba Indo Korobo Sintaraba Shia. Babaraba Sente Kerebebe. Yende Kerebe Indo Korobo Santa. Yandaraba Baba. Karaba Sente Kerebe. Korobo Sintaraba Baba. Merci. Pese merci. Letika motema na maboka nzambe. Banzambe na tiki motema na maboka na yo. Tikati baloba yo za place na motema na ngai. Maloba na échanger bo mo na ngai. Bondela pona maloba na nzambe. Tomitika na maboka nzambe. Nzambe wana lobela yo sumu kona yo. Papa to peso merci. Todo si gloire pa na yo. Papa tomitika na maboka no papa. Mitema na miso pa na nzambe. Tikazala mabela malamu. Eko zo maluma na yo pe maloba kovanda. Eko produit ba fruit papa. Totonyo nzambe. Tokumiso papa. Otole nzambe malamu. Ole nzambe na kemo. Amitiki pa na nzambe papa. Otizanga comme un simple ciment. Ya kote maloba pa na bana yo. Na kombo na Yesu Kristo. Lete bonne bongo. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. To pambuli nzambe pona tango kitoka pesi biso. Pe to pambulu yonde ko ozali connecter le na biso na service oyo. Etamba pambula pona ko jotango ozala connecter. Partager sur vidéo na ndeko moko. Et puis inviter bande kumusuba kota na kombo na Yesu Kristo. Toujours parler sur l'amour de Dieu bolingo na nzambe. To bandaki matea on a aussi 2 semaines passées. Pezo continuer hango. Bo to taki bolingo na nzambe envers biso. Mais to te bolingo na nzambe envers biso bolingo na biso envers baba mosusu. Bolingo auto zoa o evana metema na biso na nzambe mo santo. Pe bolingo mo sengi to langsango e pa ya bat mosusu. Alléluia. To banda to mona bible no place ozali répéter ma roba sur malangai. Ba o ezali bible ngai. Nazali o bible nazali. Nako sala o bible nako sala. Nako zoa o bible nako zoa. Le ba kote nga maloba nzambe. A déclarer motema nanga ezali prêt. Makanisa nanga ezali alerté. Nako recevoir pa na nzambe. Amen. Tokena mukana Jean chapitre 13. Évangile selon Jean chapitre 13. Évangile selon Jean chapitre 13. Alléluia. Polimbisa wana zolukango polimbisa ngai. Ici aux amants que tango pour nous. Évangile selon Jean chapitre 13. Autant à 2 versets. Verset 34, je crois bien en 35. Verset 34 à 35. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Verset 35. Et ceci, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous aimez, si vous aimez de l'amour les uns pour les autres. Et dans le Yesu Christ, abi na pesi no commandement ya sika. Bolinga na bino na bino. Nenga na linga kibino. Toujours vivre en tant que à grâce. En tant que mibeko, nous ma pesa ki 10 commandements et pas ya Moïse. Mais en tant que grâce oyo, Yesu a un commandement ya sika. Oyo zali bolingo. Abi na pesi bino commandement ya sika. Alongola ki 10 commandements te. Mais le commandement nyonso di commandement évali 4 dans le commandement oyo ya sika ya amour. Abiza commandement ya sika on appelle sibino. Sotali commandement oyo appelle moko awa abi bolinga na bino ndenga na linga kibino. Yesu alinga inga na yo yanga kene kuruza kufa kwa nsina biso. Tant tuzo yamba Yesu Kristo tuzo yamba pe bolingo na Nzambe 4 mona biso. Na mukana Romains chapitre 5 verset 5. Binoso Romains 5 verset 5. Kuna bilo binoso espoir et bébé toke na Romains 5 verset 5 to kozonga aw. Na ningo landa na mara mpenda. To kozonga na place to tanga na Romains 5 na 5. Romains 5 5. Romains chapitre 5 verset 5. Romains 5 verset 5. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Balbi, espoir, espérance, eko sakate, po te bolingo na Nzambe, e sopa na metema na biso, na zaya molimo santo, oyo e bapesaki biso. De mokolo oyo yambaki Yesu Christ comme Seigneur Sauveur, molimo santo akovanda 4 na motema na yo, pe asopi bolingo na Nzambe 4 na yo. Nengi yo zali wana, nenga na zali awa, bolingo na Nzambe ezali 4 na biso. Alléluia. Yango moni Yesu ayebisi na ba disciple awa. Abi na pesi no commandement sika. Awa ku ba disciple bazaki né de nouveau na noté. Bazaki na ba né de nouveauté. Mais esi bango na pesi no commandement sika. Bolinga na bino. Ngano le auto li né de nouveau. Parce que to yambi Yesu Christ comme Saint Sauveur. Na tango oyo ya ba disciple Yesu mikufula na noté. Azaki longo na bango. De ba botana na ya sika te. Mais ngana yo le auto botami ya sika. Oto yambi Yesu Christo comme Seigneur Sauveur na biso et puis bolingo wana eza na mitema na biso et puis Yesu alobi awa Yesu alobi ko na Jean chapitre 13 toujours na Jean chapitre 13 place tozalaki Jean chapitre 13 verset 34 à 35 aïbo je vous donner un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. On a pris nos commandements sika. Bolinga na bino aso ba disciple. Ndenge pastor bana yo na nzira na ngai. To linga na biso ndenge ya linga ki biso. Et puis dans verset 5, albi à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Albi na nzira bolingo an to linga na biso. Ne batu nyonso ba ko yo batu ba disciple en kolo Yesu. Surtout lingana, toujours lingana biso na biso. Et ça, la différence qu'on a la converti, puis qu'on a la disciple. Ou qu'on a la converti, ou amino yeso qu'on a converti. Mais qu'on a la disciple, c'est le comme sous. Qu'on a la disciple, c'est-à-dire moto zolanda Yesu Christo. Moto zolanda pas Yesu Christo. Yesu amina mukana 8, Jean chapitre 8, verset 31. Abiso ko vandi 4 na maloba na ngai, boko za disciple na ngai. De moto a vandi 4 azolanda maloba na Nzambe, ye wana li disciple ya Nzambe. Alors balobi siko oyo, po bat ba yeba to li ba disciple ankolo Yesu, e sengi to lingana biso na biso. Ko kende église na malamu. Ko pesa offrande za malamu. Ko pesa ko yembla za malamu. Mais eux ko l'accepte to li ba disciple ankolo Yesu, ezali bolingo envers les uns l'un à l'autre. Bolingo to ko zango biso biso. Yango ndeko lakisa to li ba disciple na kolo Yesu Kristo. Disciple za moto oyo azotamola bolingo. Yango salubi na pesi no commandement ya sika bolinga na bino. Tango bolinga na bino
ndemo ba mokili ba oyeba ke bozali ba disciple na ngai ba mokili bato ba Yesu Kristo te ba oyeba ke toli ba disciple nkolo Yesu tant toli ko tambola na bolingo tolingani biso na biso ba comprendre que non bato oyo bali ba disciple ya nkolo Yesu bali ba yekolo ya nkolo Yesu bali bato obazo landa nkolo Yesu bali bato obazo tangisa ma epa na nkolo Yesu Kristo. Alléluia. Le bolingo c'est très important. Yango démontre que tu vas dire nkolo Yesu Kristo. Donc nanzela bolingo to moi déjà que non batebele ba koza la gagner na Yesu Kristo nanzela bolingo. Yango yisalobi botika mwinde mino epela pote batu ba mona ba œuvre non alamu pe ba glorifier ngai. Alléluia. Bolingo zali mwinda o epelaka. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Et là, il y a Matthieu chapitre 5, je crois bien. Alléluia. Matthieu chapitre 5. Parce que il y a le Bible qui a mis dans épée là. Pour te battre ba mona. Puis ba repesa ba glorifier combo na ngai ta ba mona minda ezopé là. Gloire à Jésus. Vous les misanga vraiment. Aïe pas des amours que là, je retiens moi que banine. Vous les misanga. Alléluia. Yes, Rabbi Awa. Matthieu chapitre 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient de vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Si vous avez un épée, la part de surtout, mon ami Sam n'a malamu peut pas glorifier Nzambe. Alléluia. Donc, Yesu alobi que tant que vous avez un bolingo, batbako mona. Mwinda bolingo moi sama batamba glorifier Nzambe ou ba Yesu Kristo te ba ko zape opportunité ko yamba Yesu ba ba mona tuzali différent. Le différence zo moi sama na nzela bolingo que o bali ba disciple encore Yesu ba zali ba disciple encore Yesu te. Différence moi sama te ko ya église très important. Le but est important non. Ko église malamu ko prière malamu nyo malamu mais bolingo yango zo moi ce que non tu ba disciple ya encore Yesu Kristo. Alléluia. Donc, là, nous avons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Donc, verset 7. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Jean Lobi a bien aimé. To linga na biso. Pote bolingo zali ensemble. Pe o azo linga. Azute pa na nzambe. Botem na nzambe. Et pe ayebi nzambe. Bolingo zali ensemble. Tato linga na biso. Ezo monse ke no to yebi nzambe. Pe te wute pa na nzambe. Te wute ke pa na nzambe. Luko nzambe zan bolingo. Te wute pe pa ya bolingo. Te ali bana ya bolingo. Tu ali bana nzambe, tu ali bana bolingo. Et c'est to linga na biso na biso. Tu na ko lo bakati na yebi nzambe sans otambola na bolingo te. So réellement na yebi nzambe, so réellement yo yebi nzambe et c'est to tambola na bolingo. Parce que nzambe wana za bolingo. Or que biso botame pa na nzambe, tu wute pa na nzambe, origine na source se pa na nzambe. Le kwanza nzambe za bolingo, source se za bolingo et c'est to tambola na bolingo. Amen. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Babi oya lingaka te, c'est ka yeba ki nzambe te, po te nzamba za bolingo. Binga soro ba yo yebi nzambe. Mais c'est ko tambola bolingo. Bible bi oya tambola oya yebi nzambe te, atambola bolingo te. Oya lingaka te, atambola bolingo te. Alingaka te, ayebi nzambe te. De futo tambola bolingo, po to démontrer que to yebi nzambe wana. D'accord, on va verser ebele na munoko na ngai. D'accord, ko yemba ka malamu. Milo la na yebi nzambe e ali bolingo. Alléluia. Pote nzambe aza bolingo. Amen. So ali ko continuer.
Autant à verset 11, quittez à verset 11, 1 Jean chapitre 4, verset 11. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Abisoki, bien aimé, ce que nous avons linga qui biso, et c'est peut-être linga na biso na biso. Et ça, si, 100% sure, God nous avons linga na biso. De yopenga na yoba na nzambe, photo linga na biso na biso. Et ça, très important. Photo linga na biso na biso. Ba moto lo ba o ya lobi eza biloko zo lakisa bolingo te mingi lelo o tuzo tambola dina longa na kekuna o ya lobe ko église tout ça eza bolingo te sino za mwana bolingo na kozwa solution zo za bolingo même moninga sani mabe na répondre na bolingo na ko approcher moninga ndeko likambo za to soli peto boneli bolingo zo bebe se ba relation belé bolingo zo ko pro mingi na via ba to mo relation na malamu mais likamwa muke kaka mais to démontrer bolingo te moi bato bakabwani mona muto alonge ake on passe partir au tambola ozanga to kutel kamwa muke mais tant ozanga bolingo to mona version ya sima bolingo ekouvra ba faute ya moninga bolingo ekouvra masuma moninga même moninga za mabe yozo couvrir na bito zo seprango non ozo couvrir ozo bonda point yango bolingo loko yoza mom ke passe tanto que na matanga papa et on va rencontre moi ba chrétien mais surtout on passé moi ba semble ate bazali wana to simba passé ko tonga ba frère église so bato ba semble ate ba mo ke bato bazan bolingo te moi ba ya ezate alléluia moi ba ya ezate lem so ben sa église atali kan ndingo lo ba passé ataka ndo tonga ba atali kan ndingo lo ba frère alors amoto na olande yemo ko talia aso critique ka mo aso critique tout ça bon olande de bolingo ça très important bolingo ça est important makasi alléluia de yesu la bible bi surtout ceux qui ndenge nzamba linga so et ceux qui peut biso linga na biso na biso tu allez continuer verset 12 personne n'a jamais vu Dieu si nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous abi moto moka mona nzambe azate mais surtout zotamula bolingo biso na biso c'est que nzambe afani kati na bomo na biso et puis bolingo na est comme parfait alléluia de ceux qui réellement nzambe za kati na bomo na biso le quoi nzambe za bolingo faut tamula bolingo donc c'est très simple ceux qui dans nzambe kati na ngai le quoi nzambe za bolingo afani kati na ngai ngafuna tamula bolingo dans la bito ko sebere non quand même faut fruit wana bolingo za ni fruit de l'esprit de fruit faut ba no mosa bomo na ngai na maloba na ngai na ba acte na ngai faut elakisa bolingo alléluia boni lelo ko binembe na maloba na biso tamso zo la bolingo te kaka ndenge ya ko chola kaka ndenge ya ko critiquer kaka ndenge ya ko tonga to ezo la salem so bolingo te parce que muta omo ke no muto aza pena chrétien muto peut-être aza pena nzambe kat na ete parce que blo ko wana nature nzambe te parce que nzambe aza bolingo nzambe aza bolingo surtout utiliser mo fruit au bolingo et comme un changement et bolingo ça force et ça force mon spirituel tant que temps la bolingo même Satan va comprendre te même ndoki va comprendre te même demba comprendre ozali kona bango au moins yeso le biboy prince mukiri o aye masa eloko mon kat na ngate Satan tanga ya penso atala kaso eloko nezali so amuna za oza bolingo mo simba ezate amo ke za ba permettre ngo mais so amoni haine amoni ko zango limbisa amoni ko yina e funga la porte pas Satan ayaka yama tam so mitungisa mo pour ma so kene bien te ma mo zo ilanga po na zo kene boto pona ni to zo funga la porte na Satana na ba acte na biso acte le mso zango lingo ya kotonga ya kofinga ya koyina nyoso za biloko oyo Satana azulango accès ko kota bomo ba Kristo na kombo na Yesu Kristo na déclarango Satan ozwa accès mo na kombo na Yesu Kristo loza sea mukoyoka mateya oyo bulungu na nzambe kati na yo ekolamuka epo na kotambola bolingo na kombo na Yesu Kristo alléluia akontie koloba akontie koloba awa
Verset 20. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Abiso moto orbi alingara zambe. Ma yinara frère ya ina ndeko na ye. Yorbi moto anza moto na lokuta. Parce que comment moto akolinga nzambe o amona ate, maso yina moto frère na zomona. Alléluia. De to lobate to lingara nzambe, so yina bato to zomona. Suri rema olingara nzambe o yo mona atna misu na yo. Fo linga moto o zomona pembe na yo. Donc démonstration olingara se pa na nzambe. Et ce monde ça partie à démonstration pour tout le monde ça bateau tout le monde au tout à bango. Et ce monde ça partie à démonstration pour le monde c'est pas frère nangai c'est nangai bande même ennemi nangai même bateau yi nangai parce là tu comprends que moto oyo alinga nzambe. Donc le bateau na linga nzambe suna zo yi na o na zo mona te mais na zo yi na moto oyo mais na linga te moto oyo asa pembe na zo mona. Bien mais kambo ya bolingo ça très sérieux. Nous sommes très sérieux. Tout au long matin, oyo, au monde entier, tant que tu as mon bolingo, ni ne bon ça na vie na biso. Même après un sondé, tu vas recevoir pas dans Zambé. Tant que tu es principe oyo, bolingo. Bolingo ça, et surtout nous t'amons bolingo, nous t'amons en 5e dimension. Foi est en 4e dimension, mais bolingo est en 5e dimension. Or que foi soit bolingo, moi foi et ça là, exact. Tant que tu as un côté très au monde, babi, on a foi au déplacer à Bangoma. Mais ce que nous avons, il y a un peu de foi dans le salade. De foi, il sera en zéro bolingo. Alléluia. Bolingo est ça, malamu mingi, pour n'angana yo mwana nzambe. To développer vers bolingo. Bolingo est à 4 na yo, est à 4 na ngai. O zangi angote. Yali fou de l'esprit. Au moment où tu as même 4 na yo. Mais seulement faut que bimisango et ça la sika oyo. Faut que bon da grâce na zambe pesa nga grâce. Aider ngai bolingo kat na nga elam ke manoko sala. Na linga batu mususu. Ndengi yo linga kingai. Amen. Donc là mukana na Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5, 1 à 2. Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Gloire à Jésus. Ephésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Bible. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comme imitateur, il y a Nzambe, copier Nzambe, bo imiter Nzambe, lokolo bozali bana e bien-aimé. To ali bana Nzambe. Abilo bina biso to copier Nzambe. To copier Nzambe. Lokolo to ali bana verset 2. Et marcher dans la charité, zali bolingo, marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ndenge to kopie Nzambe na kotambola bolingo. De verset balobi, bo kopie Nzambe, bo imiter Nzambe, comme papa na bino bino zali bana ye bo imiter ye. Verset 2, abibo marché do esangana. Na ko lo bati na zo kopie Nzambe, na ko lo bati na zali mwana Nzambe so tambola bolingo te. Les autres ensemble. So rema zo kopie Nzambe. So pela za mwana Nzambe, o na zo kopie papa nanga, e sengi na tambola ya bolingo. Ndenge Yesu pa linga ke biso. Ami péché comme sacrifice offrande ya malamu pour antina biso. Alléluia. Donc to roba to ali ba na Nzambe. To roba to copier Nzambe. Papa na ba surtout copier papa na biso. Ils ont to ba na to bota mwana so mwana so copier papa na ye. Azona malamu pour papa na ye. Alors papa na so ta bolingo. Faut to copier neni na ko tambola na bolingo. Gloire à Jésus. Na ko tambola bolingo. Ya ngo la so copier Nzambe wana. Mais faut to copier Nzambe. Bolungo eza katu mwana biso fo bolingo wana esala. Bolungo esala pa toko za fo bolingo esala. 4 na famille, 4 na l'église, 4 na communauté, 4 na mboka pe bolingo esala.
Tozo kuta ba prom omina wa mboka so kwani pete bolingo ezate. Mutam tazo wala ntete o mona defisa bolingo simo. Mutam tazo wala ba intérêt na ye. Azo tala makamusu ya mutu sote yazo tala intérêt na ye. Mais place bolingo ezali bien bolingo o agape bolingo ya nzambe. Président nzambe salaka toujours. Mais to que salaka parce que boto bazo tambola bolingo. Gloire à Jésus. Dalobaki bientôt que foi et salaka na bolingo. Foi ezala activé na bolingo. So bolingo zate foi na yo moye sala ezate. Amen. Totana mukana na Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 verset 6. Galates chapitre 5 verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Babi Aou. Quand na Yesu Christ, vous avez circoncis, bien vous avez circoncis, c'est avant le rabat juif pour l'engomba, ou le non, comme c'est bakata, ba msusu bakata te arabi, pour la sabango, vous avez quatre na Yesu, vous avez circoncis, bien vous avez circoncis, c'est en valeur. De haut les a valeur, il y a une foi où il s'alaka na kondima. Dans l'action seulement ababi foi agissante par l'amour. De foi na yo ko agir na bolingo. Tango tchap o tche foi ngo bolingo pa nzambo nimi ke nzamba lingaka yo. Yo mo pozo tamo na bolingo. Vis-à-vis na bato mususu. Vis-à-vis na nzambe to tana ngo sima. Ne foi na yo e uzala makasi. Ne foi ngo uzala e ko agir. Na pesa exemple. Okoza en foi. Mais chose à bolingo te. Moi foi no mone sala ezate. Le loko za foi. Okoko bonda okoko bonda pa muta akoko bika. Okoko bonda na pe mutu nzamba ju sali grâce pa mo mutu wana. Mais ce bolingo zate o bonda te pa mutu wana. Foi no za pa. Ce bolingo zate wono critique mutu mo malade wona tso jula ngo wono critique. Na tango sengi o démocer bolingo o démocer bolingo o libérer foi na wo et sans bolingo wana mo yo sala mote. Yo niko critiquer. Moi simba ezate. De temps musto bonda point se va toujours critiquer bango. Moi prière simba ezate. Ya mo mbarbina so Yesu azaki emi a compassion. A ton sami na mawa pe abane ko bonda pa mbe matolo bika. Do misera Yesu yaki mise mo bolingo. Akina bolingo makasi, bolingo meme batama sumu, azo vana bango lakso bolingo. Yango ba ezaki un impact makasi pour bolingo zaraki. Tant autant mo bolingo, to ko impacter vie abate belé. Oko lega place mo ko impact. Ato kena yo, mais sango tikali. Ande kwa tamona bolingo. Na ba bolingo za sincère. Bolingo ya nzambe na loba. Batebe ba impacter na par rapport à bolingo na yo. Oko gagner ba ame belé na zilaka bolingo. Ndi ba so mona ni ozo zala. Bolingo so démonter pa na moto mona ndenge to démonter bolingo ngo. Na misala pe. Kana maloba te. Ba ba za impacter, ba comprendre mo na nzambe. Ata ba bango critiquer yo. Si so ba ko balka non. Aza mo na nzambe. Moni Yesu sama na bolingo. Me ba ineke ne kuluzo kuna. Après mort ya ba comprendre azali mo na nzambe. Du bolingo. Zeloko oyo ngana yo esengi to ba kezali penza important makasi. Alléluia. Eza malamu mingi pona biso na nzambe ko tambola bolingo. Eza malamu mingi pona biso ba nzambe ko linga ya biso na biso. Ko linga même o bazo yina yo. Ko linga même bato o balinga makate. Te montrer bolingo ya pa na bango. Amen. Tukana mukana na 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Vous me 1 Jean chapitre 2. Alléluia. 1 Jean chapitre 2.
Aïe, pas une autre déconnecter mon sous. Gloire à Jésus. 1 Jean chapitre 2, tu vas dans verset. Very slow. Alléluia. Tu vas dans verset 9. 1 Jean chapitre 2, verset 9. Dans 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, qui a eu son frère, pardon, est encore dans les ténèbres. Balbi, moto o alobi dans la lumière, maso yina frère na ye, aza toujours dans les ténèbres. Moto o alobi dans la lumière, aza kat na bonzambe, aza kat na bolingo. Maso yina ndeko na ye, balbi, aza toujours dans les ténèbres. Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche, pardon. Verset 10, pardon. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais balobi oyo alingaka frère na ye, aza la lumière, pesant occasion mote pour na ye akuya. Alléluia. D'autant que nous sommes dans bolingo, nous sommes dans la lumière. Pour te bolingo zali nzambe, pe lumière zali nzambe. D'autant que nous sommes dans bolingo, nous sommes dans la carte na nzambe, nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la clair. Occasion pour notre au koya ezate. Alléluia. Occasion pour notre au sala masum pampamba ezate. Pas aux carte na bolingo. Mais marubi moto oyo verset 12. Mais verset 11 siko. Mais celui qui est son frère et son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Mais oyo, azo yina frère na yebabi azali kat na ténèbres, azo tambula kat na ténèbres, pe ayebite plazo kende parce que ténèbres est aveuglé. De temps azo yina frère na ngai, vous allez voir azo tambula ténèbres. Or que yo na ngai toliba na lumière. De esengi to tambula kat na lumière. Et c'est to linga bato. Parce que linga bato on zo la que moto aza na lumière. Mais balobi moto o azo yina. Ayina ka bato, alinga ka bato te. Afinga ka bato chiolaka. Moto aza pasi azo chiola ye. Moto koyi azo chiola ne tout le monde sika o passer la salle mabe ba vandi bazo chiola ko finga pour ça. Moto azo tambula ténèbres. Tozo le bato mo batamula masumu non. Mais ça ressource na bisote ya ko kritika ya ko beta moto mabanga. To ebi histoire oyo ko Yesu ba memna ke mo asu bakanga na adultère. Yesu ne bango entre bino o na sale sumuté abete mabanga. Yesu ne bango ndema e bango so penser yake. De temps to sala ba blo ko ne zo beta moto mabanga. Tango esenga ko bondela pona ne kwana, mais biso leso so tiola pena ko tiola. Babi mutande ngwana aza bolingote, aza kat na ténèbres. Pe ayebite place ni azo kende parce que ténèbres aveuglé misu na ye bolingo sala tout la lumière na ba misu les yeux spirituels e ko fungwama o ko tambola akimia oza makansi malamu ozo yela yo o le kamatongo makansi malamu ozo donc oza sagesse tout ça parce que tambola bolingo mais so comme na haine ténèbres o yeba teni o sala o la kanda ko finga tu parce oza ténèbres dozo yeba teni zero zo kende ba makamezo simba te pour nini yozo tamo zo yina bat mususu tango zo yina bat mususu esa ke makamna ke simbate tango muta resi na zo mona ka fare pas resi fa ngai na zo chora eza bolingote na zo convier ba makamna mo simba e ozalate. Alléluia. Mais balumi moto zo tango na bolingo moto za kat na lumière pa yebi place o kende moi moto na koya ezate. Mais ozo tango na haine azo ina frère na azakat na ténèbres pe ténèbres aveuglé parce que il pas place o kende te azo batenia o sana vie. Si vous avez un autre talaka bat mususu, ngana zo chora bat mususu, zo tonga tu ngai moko na zo tala mabuna ngate. Olena ke na libo sonzo batenga na zo zonga sima. Tan zo tonga bansu bazo keri bozonga zo zonga so poni ni na zo tonga ka bango, finga bango ko chora bango. Donc za mala mote. Alléluia. Alléluia. Amen.
Donc, biro bina biso ndengwana, donc continue. Donc, continue d'attendre la version moto sur pour R cookie. Donc, continue matin oyo dimanche prochain. Alléluia. Amen. Abanda to suka awa pour n'attendre na biso. Donc, continue matin oyo dimanche boya. Mais nina suki sa awa. Tant au tamula koyina. Ils ont le tamula kat na ténèbres. Toujours ma place haute toujours kendete. Ténèbres sont avec les biso. Miso na biso mo limo za au fond maté. Miso mo tema eza au fond maté mona. On za bon ce point na yo. Mais tant que tamula bolingo, aux a kat na lumière. Aux a kat na lumière et pose mo na place so kende. Occasion pour na yo okoya ezate. Amen. Bolinga za force spirituelle. Tant que utilisons na lobaki ba démon, bandoki, milima be, ba ngobanga yo. Bako ya moko taki na bi otaki na bi te ba otaki te. Mais on comprend te parce que Satan lingaka yo tamura en. So tamura en a sepeli. Satan lingata muta finyo yo pe fingai. Muta sale mabe yo pe so sale mabe. Tant zo sala ngo ya zo sepla, so ko pas ba blo ya sepla ngo ya wan. Mais Satan a sepela so moni ke yo fingi ba fingi yo pambole. Muta sale mabe yo zo sale malam. So ya so koka koka wote. Amano ya na mazo aso mona place au côté la te. Ako mona te. Parce que lunga mutumoko atomola mutumoko mutona provoquer yo po répondre comme na kanda kwani yamuna ke bitumbe kota yipa no tinda tindi mutona tindi yo atindi muto apesoma lo finga yo po fingi todo ozo tambula ngo yina yo po yini siko yesu ka so travail ya bino mbale entre temps ya yaka mona ko yiba ko bebisa be ko boma alléluia po abaniko détruire mona ke relation malamu ekufi bataba ko ya malamu resu panzani muto ba inga bala malamu donc babulu wa se prendre yango na église la ki boy mona église panzani yesu ka so se prendre yango ante bino mbale bozo za affaibli na satan bozo za affaibli au lieu que tous ensemble bon moko tous ma casse to créer photo la unité mais ya so kabula so tchaba division so tchaba haine ko yina yesu ka so régner ce que bisto so comprendre bloko ante alléluia mais si on comprend ma activité diable boko tche musika na ko répondre na bolingo muninga salinga mabe ndebi no bina na kenga moko na sore na ye soit comprendre nga et si to bondeli soit comprendre na membi ndeko mususu bebi bali to keto sore na ye soit comprendre to gagner frère na biso soit comprendre dans l'église soit comprendre l'église bon et to yini ete mais azali want to comprendre ay makabangote voilà ne sont totalement ba na nzambe to ko mona ke bolingo e couvrir ma sunu nyoso tu want to continue ba sema o alléluia to pamboli nzambe pour ntango o to lekisi la ndanga ba sema o nto to continue ngo tout le mois oyo on to parler l'amour de Dieu bolingo na biso ante biso na biso to parler sur bolingo na biso e pa na nzambe tout au long à moi au mumba au pambora makasi et puis finir vous a transformé na comme on a Jésus Christ na ngo to mora bona ba to na en place peut na merci pesa merci matea oyo papa tika to sungangai pesa ngolo nzambe na nkembo na bana ko pratiquer baloba bolingo nzambe za kat na ngai bolingo oyo bana ko sala yo sunganga nzambe ko permettre Satan cha en kat na yo a bloqué bolingo za kat na yo zali mwana bolingo obota na bolingo zali kat na yo et sing bolingo na e sala na bomo na yo batu so bala transfert changer to ba mona yo zo sala bolingo pa ba so changer ba ke moto azanda ki mokote moto abongwana nde ba mona ki pierre bi moto oto mona za ine lo na Yesu ba fara ba na moto ozo sambla zamba solo moto oza bolingo kat na ye moto on sambe pena za lo mona ye na za bolingo ba ko mona siko to bondela nsambe wanda me sunga ngai natamura bolingo yo edenga nsambe edenga natamura longola enyoso makeso e petro motema ne longola longola ko yina longola songiso ngema na kolongwa obere bolingo na nsambe ezala démontrer na bomona toko bonda bonde place bonde la comme Jésus Christ bonde la toto moni ngongo bonde pa nsambe santa karaba sekerebe yondo korobo sintara baba endandara ba sikaraba shia Mbranda karaba indo korobo sente endende rebe sita karaba sende baba raba santa yanda karaba indo robo sindaraba shia karaba sente kerebe bebe mbranda raba santa karaba ba yendanda raba sente kerebe indo robo omrondo korobo indaraba sende baba raba sekerebe indo korobo Indanda rabashia
Karabainda raba santa. E karabonde le panza, bonde panza. Mbero na kombo na Yesu Kristo. Deko libere bolingo na Nzambe katangai. Nazo tambora bolingo. Nali mwana bolingo. Na bota makat na bolingo. Lokola Nzambe za bolingo. Ngana wute pa na Nzambe. Seke na wute pa bolingo. Nazo tambora bolingo wana vandi katangai. Na libere bolingo na Nzambe. Nazali ko linga bato ba ina ngai. Nali ko linga bato oyo balinga makate. Nazo linga benemi na ngai. Na pamboli bango na kombo na Yesu Kristo. Wona li mwana bolingo. Na refuser ko tambora na haine. Na refuser ko tambora na ténèbres. Na li mwana ténèbres te. Na li mwana bolingo. Yango na zui décision na grâce na Nzambe. Na ko tambora na bolingo. Na kombo na Yesu. Na bolingo na Nzambe zo sala kat na ngai. Ezo sala kat na ngai. Na saka likolo. Nazaka likolo, na likolo ba démon, na likolo misbata misala mabe, na likolo misala mabe, na likolo satana, wona zo tambola bolingo, na li mwana bolingo, na vandi kat na bolingo, moyeba simba ngai ezalite, wona na li kat na bolingo, wona zo tambola kat na bonzambe, nzambe wona bolingo, naza kat na ye, bezo tambola kat na Nzambe, nazo kat na tambola bolingo, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, ba ko déclarer ngo, abolingo na Nzambe zo sala kat na ngai, bolingo zo sala kat na ngai, bolingo zo sala liboto na ngai, bolingo sala kat na liboto na ngai, nazala makanisi ya bolingo, nazolo ba maloba ya bolingo, bolingo bo eso kisaka bato te, makanisi ya kotonga te, ya ko yina te, me makanisi ya bolingo, sika makanisi ko sone sokola makanisi na ngai, sokola ngai, na la protéger na motema na ngai, Satan akotsa enite, akotsa ko yina te, akotsa division te, akotsa makabuka mabe te, na kombo na Yesu, potani mwana bolingo, na kombo na Yesu, déclarer yango, randa karaba santa, mrende kerebe bebe, santa, yondo korobo sindarabashia, ekarabasente kerebe, mrende rebe indorobo saka, eyanda rabababa, karabasente kerebe, mrende kerebe indorobo, oyondo robo sitarabashia. Alléluia, alléluia. Toma bon place ali. Papa na kombo na Yesu Kristo. Na peso merci pour na bano papa. Onyo sali connecter Nzambe. Pebo akolanda video sima papa. Da kombo na Yesu. Na libere création mona bango papa. Na kombo na Yesu. Banda ko tambola bolingo na kombo na Yesu Kristo. Na déclarer yo zali mwana Nzambe. Source na zali Nzambe. Loko Nzambe za bolingo yo zali mwana ya bolingo. Bolingo zali kat na yo. Sika bolingo zala manifester na kombo na Yesu. Era démontrer pa na bato mususu. Banda ko linga bato mususu na grâce na Nzambe. Na kombo na Yesu. O bango ko linga bango te, banda ko linga bango. Banda ko pambola bango. Sika ete ba mokili, sika ete ba mususu, ba comprendre que vous allez disciple encore Yesu. Yo allez ko imiter Nzambe. Wali ko landa exemple Nzambe. Ko allez ko lingo. Wali ko linga bato mususu. Na kombo na Yesu Kristo. Nanzela ko loba na yo. Nanzela ko sala makambo na yo. Ba via bato mususu. Edra affecté. Edra transformé. Ato fongoli ma lobate. Me bolingo ozo monisa. Ezo laksa bato. Ezo laksa ke. Wali disciple encore Yesu. Ezo laksa ke. Wali mwana Nzambe. Na kombo na Yesu. Recevoir grâce wana. Recevoir grâce wana. Recevoir grâce wana. Na kombo na Yesu Kristo. Na tindiki yo riboso. Na puso riboso. Oba ko tambola bolingo na Nzambe. Na kombo na Yesu. Ozaka likolo. Ozana sete. Wako pambola belemi na yo. Wana yoko nzuku se bola kwa bango. Yoko zalaka na likolo. Bako ko simba ote. Poto ri mwana Nzambe. Poto ri kat na bolingo. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Zara protéger na kombo na Yesu Kristo. Ma classe que je suis pas le botomba na kombo na Yesu Kristo. Papa to tondi to commission na nyonso sali na kombo na somone bongo. Amen. Amen. Zamba pambola yo ozai connecté. Gloire ezonge pa na Nzambe na tango autre excellent. Toujours continuer enseignement au dimanche prochain. To continuer ngo o pambola makasi wazo kota profondeur materia o ya bolingo na Nzambe yo ko pambola ma. Tika tena ba pambola yo. Ko bo santé région de jeudi oyo à partir de 19h pour la chambre de privé à prier. On va ya réseau te moke. Ils auront temps à rebondir na comme Yesu Kristo. Amba pambola. Bye bye.